Merci beaucoup, amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers cette mission Art et News présentée par moi, votre humble serviteur Junior Moewa Bouloma Latinique de plusieurs couleurs. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous sommes là à la commune de Kalamou, précisément au quartier Yolo Sud, sur l'avenue Mbole. Vous le savez bien que l'actualité est aussi dominée par l'obsèque du fait Papa Fashion Oboebaki, le grand sapeur Yambo Cannabis, le sapeur le plus vieux du Congo. Sapeur Bazaza na bango, sapeur d'État Bazaza Papa Griffe Bazali, Sisi Manto Bazali, Kaditoza Bazali, mais Papa Fashion Naza l'incontestable par rapport à son âge, le sapeur le plus vieux. Ya Kongonde Atika Kibiso, et aujourd'hui c'est le jour de l'enterrement de son obsèque. Nous sommes là, vous le remarquez que présence Yabatueza tellement nombreux le temps pour nous. Tout ça là, interview, tout na impression Yabatu parce que Oeza avenue à Papa Fashion, avenue na Vandaka, avenue Mbole, avenue Mbole, avenue na Vandaka, le roi Lobaki, balelaeka na mabele na ya Yolo. La Papa Fashion na mabele ya Yolo. Amis internautes, je dis grand merci. Naba Onion Sobaza déjà scotché cimenté. Là, je vois mon vieux Adrisha Motomètre Beba Zibeba. Et aussi à toi, Sylvie Kabe, maman sociale, l'amour personnel et privé de Didier Kassongo. Et aussi à toi, mon vieux Epi Mouyo, Libon séjour à Kinshasa. Merci aussi à toi, Elui Jengombo, le manager international. Moi, c'est à Pembe na Katsabalion. Nous sommes déjà là, tout le monde Mbiaka ya Mabele, Yolo Dallas. Je demande à mon réalisateur qu'il passe de l'autre côté. Tozo Mbiaka ya Mabele. Mbote Mbiaka. Ouais, merci de Ronangai, journaliste à Monene Mboga Oyo. Sepeli koya komona biso na ebemela be mpaka na biso ya ba saper les paysager ya ba saper tout bandabe masola ba sap. Ye ne Papa Fashion atiki auta kotika biso donc tozana mawa tofandi na ebembe tozolinga poto kalate tozosa lever du corps na eto kenango ya mo biso yolo mobimba donc tozana mina na matanga yo komola ngai komola ngai Montana Song nas artistes et musiciens marai na imba batango eleka donc balibon ozo moi vocal improvisation pour na Papa Fashion masolo atandele na kozwa atandele na kozwa na koma lokola Didi Kinwani ye atandele na kozwa na koma lokola Wabelo Rango zwa ideo na linga boye o bolingo ezinga mobima akabolaka motindo oyo te donc tobetaki na butu toye susu po tobeta donc pour comprendre rara to ane. Merci beaucoup, c'était là l'artiste musicien, vous avez remarqué aussi, artiste musicien, la Papa Fashion. Nous sommes là avec Mbiaka, salut mon vieux. Ouais. Kombonan. Petit papa. Petit papa Zanan. Ouais, nas artiste musicien, na katia bagara boule quoi, ya Papa Griffe. Ya Papa Griffe. Ouais. Moi bah impressionné par rapport à Liwa ya Papa Nabiso. Et pesi biso pasi parce que azaki vieux moko to bandeko zala na na bagara boule, vieux moko tant to beta ba concert azali koya donc au moins que biso tout toyé pona ko kabulaka mawane longo quoi. Merci beaucoup Tozoko Banaba interview Tomoni Mbiaka Msuswaza Salindeko. Ouais. Kombona. Ouais, Kombona Tingi Baza. Tingi Baza na groupe ni. Tu auras toujours na bagara boule donc Papa Griffe. Tu auras toujours na matanga Papa Fashion donc tu lara toujours Papa Fashion. Moi liloba par rapport à Mawe Komeli Bino. Bah tu cas pena et ça pena mitema pena passe ndeng toza boy. Donc tu as na passe pena robungisa Mbiaka le rôle à Papa Fashion donc passe pende les qui fort donc yango to les gars photo betel sous na moi pour na père. Merci beaucoup amis internautes, on était là avec les artistes et musiciens. Il y a Bagara Boule, il y a Papa Griffe que je salue, clin d'œil à toi Papa Griffe, clin d'œil aussi na Gessac Tipo de tout le temps, de tous les jours car on a Papa Griffe. Merci aussi aux artistes et musiciens, il y a Marai. Quant à moi je vous dis, restez toujours branchés. Tobo Zala de cité, Tozape Nandeko Moko bien PC là. Salut mon frère. Salut mon frère. Kombonan. C'est Dadingia ma chante. Dadingia ma chante. Yo comment improvisation pour na Papa Nabiso Fashion. Et sali pasi
kozanga papa nayokaka bakufela baboti babengamaka baorphelin lelo yo papa fashion atiki biso tobengami baorphelin formé. Merci. Merci beaucoup. Moi Liloba par rapport à Liwa et à papa. Ouais, papa fashion c'est notre papa. Donc naïba depuis moi Bamboula et l'équipe belé. Attends que papa Nabiso Allah taka bien à côté monde forme bandakala. Mais est-il que visionnaire papa Griff les gars Boulangando atala non papa il faut à la rapemben. Ndeomoni papa za akeko kutana Kinkester parce que basala interview na Kinkester akena résidence à Kinkester. Ba kutana papa Wemba basala interview. Akutana ba grand artiste et tout oh balataka forme. Ma grand-père Bozi na yaza en vie. En tout cas que j'ai salé à passant. Banyaka ke kokutana bango ke kopesa bango mbote. Toza awa tobetaki na butu to le lié. Tozongi sur le matin poto to le la papa na biso na cadre kaka masolo paix à son âme. Apesela biso ka mbote pa mbiaka quoi. Merci beaucoup amis internautes, je demande à mon réalisateur le temps pour que Azwaba Image et retrouvons-nous après pour les interviews.
Merci beaucoup, amis internautes. Comme je vous ai dit que nous sommes là dans le cadre d'obsèques de notre papa Coco Fashion, le plus vieux sapeur du Congo. Mbiaka na kati ya masolo na nenga mukete tomoni pe Coco na biso féminin azape sapeur mbote mama. Mbote kombo nani? Kombo na ngai mama Batia Clémentine mwasi kitoka mboko azanga lisumu wapo mama je mwana papa Wemba. Tomoni ba pièce betami est-ce que ko tangila biso bankoma to e babiloni noza ona nzo ya batu batanga bakoma baze bana ya wana baze bana yo moko zo mona kai lo ngana lati ba outillage na lobaka ta na télévision na lobaka te ba mo Congo parce que na yibiti na kata Congo o ezala te na kata Congo ya moko zo mona na lati mona na détail salite zo mona kaka makamba relation ni yo zala na ngona papa Fashion wana zaki grand frère nanga ya motema grand frère nanga pena grand frère nanga tozalaki na ye tozalaki papa na biso azalaki papa grife wana papa nanga grand frère nanga papa Sean ozo mona wana est-ce que ko betela batu ba Hollanda souvenir moko yo tikal nango pona ko Fashion souvenir na tika na ngo parce que tozalaki na ye abanda ko lata kitoko tobanda ko zala na ye donc na ko naloba mingi parce que nazana kati tozwa mo ba scanten Merci beaucoup, amis internautes. Je crois que vous avez une démonstration ya baskanten et pas ya maman Nabiso, sa père Mboka, descendant toujours ya Coco Fashion. Wana baskanten ezobetama, biso peto kobaka na musala to moni sa père msuyeyo. Saline. Ah, Saline ko. Kombo nani? Kuna roi Pelé. Roi Pelé Marie-Paul. Marie-Paul atika za sa père te. Marie-Paul sa père. Oya sapeur. Ba pièce ne betami na nzoto. Bon to bana na c'est bon on a zana docteur Martins. Docteur Martins on a Sotambozo. O za ba pièce do se kabana. Ozwa yo so. C'est un senti na sous-vêtement. Na ba gabana. Do se kabana pantalon de se kabana. La kati pe na la calisio do se kabana. Na pla do se kabana calisio. Autour de ce cabana, bon, aux gens du colon, on a payé sa zara 2016, il y a une marque. Et ceux qui battent l'équipe, ils ont compété en bouillon. La poupée libino. Je pose un cadre à papa Griffo. Ah, t'es, n'a ni papa nangai. T'es que moi, yolo, n'a ni papa nanga fashion, n'a pas léopard. Souvenir ni yozanango pour na papa na biso fashion. Bon, papa fashion, dès de l'année passée, le 24 avril. Dans la casse de presse, la victoire, nazo anda ko mwana pa maman moi c'est nazo bela moi na women level mes até tellement moi yolo la casse eti na ngambu azui kimwenza izo. Merci beaucoup. On était là avec l'un de sa père et Ayolo. Amis internautes, là j'ai sali Junior Lusaoulou, mon ami, de tous les temps, de tous les jours. Nous sommes ici dans Flat Hotel à Malaïssa. Malaïssa Balobi, le millionnaire du moment. Le millionnaire du moment, Malaïssa, clin d'œil à toi là où tu es. Merci Nabana Nyos et Ayolo Bana Dallas. Balobi biso na biso Bana Dallas. Clin d'œil aussi à celui que j'appelle mon vieux Adri Chamoto, maître Beba Zibeba. Et Adrien Fenanga ya Tongo. Amis internautes, restez toujours branchés et retrouvons-nous après.
Just wonderful, amis internautes, c'est tellement merveilleux. Nous poursuivons toujours avec l'obsèque de Papa Fashion, le plus vieux sapeur du Congo, Oyatika Kibiso. Et les lots jours et enterrement. Et j'espère que vous avez remarqué présence il y a sapeur bazawana le temps to panzantek ensemble là ba mbote. Mbote. Kombona. Omona Willy Modiansai. Koko Fashion azali soute moi liloba par rapport à la circonstance et comme les bino. La circonstance est comme les biso, merci. Nous sommes au camp Nzambe. Moi je le bezate mais ya makasi mingi ezali na oya tike libiso yango. Tike bino. So la talelo yo to la ninde idéologie ya Koko Fashion. Ni Arcoste. Ni Arcoste Koko Fashion bazala wa mutu moko. Tangi la biso no ba pièce oyo beti. Merci. Awa naza chemise ya Kenzo. Chemise ya Kenzo. Sala chemise ya Kenzo. Nana ceinture ya Dolce Gabbana. Nana t-shirt ya Donatelle. Il pesa biloka mama bana. Tu vas te go bimisa, tu pose loka kati. Tu otanga ndo eza libanda. Nasi na jingle boots. Ya Dikembers. Ça opesa na ba prix nango ba combien? Ah, prix nango. Ah. Prix ya boro yo na kosomba ta de Fortunaire. O papa chéra benga ngo ba outillage ya boulot. Bino bo benga ngo nini ba saper. O eza provision. Richesse na ngande yango. Na komisa ta de Fortunaire na jingle boots. E bongo zabola. Ya Versace ya katanaka akama na ba boulon. Funga na ba boulon. Oyo soki mutu moko abimisi oyo na rozo yanga na tumbi yango na pese $50. Ya katanaka ndambu. Versace Donatelle. Peut to monter azongi alatami. Merci na suki wana. Moi souvenir nini ozana ngo pona Koko Fashion. Ah, souvenir ya ngai naza na pona Koko Fashion na liwa ya vie beaucoup papa Wemba tozala na Koko Fashion azaka na mbasu na likolo acha sapatu moko na mutu mbasu ngo babwakela ke ezaka pona forme ou bien pona nini te eza maladie mutu no sabelaka lokolo ebelaka kuti na likamwana mwala ta sapatu na likolo mbasu ezate achaki sapatu na mutu mais likolo ya malamu ezaki na fondation. To passa pe na émission na ye to tambola na ye na day ya vie beaucoup na likolo mo sapato mo ka na mutu souvenir boye na compte sa Papa Griffe ou bien Léopard nga penza bagara boule de Papa Griffe moko mo na fo Léopard de la Sapto moni bango te boloba na raté ou comment ta eza musala lelo soki vite ezate imana pa renyete mais ce joueur vite akufi ya imana pe bayaka ya fibo pe bayaka tokutana ya bango pele maki ya de makufaki tokendaka ya biso pe totala soki bango nde bazaka na en na biso toyebite mais po ya bango ti maki ya de makufaka bagara boule de Papa Griffe tokendaka na conflit na bino na bango ezalaka bango baloba baleki bino na ba outillage bino koto pe bolobaka boleki bango na ba outillage entre yo na bino na bango banayi balekaka vraiment na ba outillage mais biso na bango toza bana papa moko nani bagara boule na Léopard de la Sapto toza bana papa moko papa nani Papa Griffe. Oh mais bango bania na ndenge ya mabete ko bana président na bango chancelier Mobonda kitati na se bango bazana bagara boule taba monique sengi bake na mupanzi na bango na ndenge babendela na marque na bango mais bango nyoto zai kokota porte moko na muka porte moko c'est hôtel atana ba film akala bango ba kisara Papa Griffe ke yaza coordonné yaza boye mais so oza coordonné te na sa sapato est-ce que masoko sa sapato biso musato sala ka to bandane na fondation wana nde sapato na opesa utu merci na mutasa sapato po ezali fondation o ya biso to lataka. Merci beaucoup. Je fais appel à un autre sapeur parce que baza tellement belé golo zo ba insert na bango to zo ba bango moko ba mona ba scanten. Moi scanten. Et ça moi bien. Donc c'est la manière dont ba sapeur ba lelaka moko ya bango akufi kombo nani.
Debs de Baba. Debs de Baba. Oza chanteur ou bien oza saper? C'est na saper, na kati ya léopard de la sap. Kati ya léopard. Bandana on a ba outillage, ba combo, ba griffe olati. Ouais, oyo na telemi nango ozomona bien. Ça tourne, donc oyo tourna kapena, ezo tourner. Griffe à sika. Griffe à sika wana. Nani haina ngo? Oyo. Donc Jean Gauthier Bajak. Jean-Paul Bajak. Et bon ba kuiranta. Akuiranta oyo. Ezali Bermani. Talango. Mobimba nango. Ba montant nango eza ba combien? Nateka 3 parcelles pour na telemabo. Nateka 3 parcelles. Mais pe sentir yango ozomona bien ko ezankewa. O meki soki asu hôpital moko bon na se. Na se o eza tué tous même les innocents. Tué tous. Même papa griffe tué. Mais na lo bien eza tué tous même les. Même papa griffe tué. Nga kutu donc nazomona na ngate na yebi bien que. Les gars avec ça bandalo ba pas de contact avec les mbaka c'est le yongolo. Ouais ndengo lobi yango. Ozomona pe donc ozomona na position nga pe nane na lela. Ozomona commune. Nga na mwana nga ba biso ne to défendre nga ba na veni. Nga na fidami. Na nga ba bwana ve Brice Mpangi. Bo reconnaître ka tant que ça perd ou comment? Ouais to bossa na ndenge nini. Toza kuna donc to bossa na ka ete yepa ebibie kinaza na ba vrai attaquant na ngai. Barata nzongo bana ba mikili. To ba ebiga ke no kuna donc atandenge nini soki bendele ko ya. Nengo yolo, est-ce que sentir que bana yolo pe ba makasi na fort? Te na ye to ebi bien que entre biso na biso tant to kutani pour ça qui tenda au commater sans format au commater. Ne to yokolela vient na biso akei. Donc aza mutu moko akei na forme. Sans forme donc moi ya exact souvenir nini otika na ya. Bon, otalaka ka aza vieux tant to tambola na ye na ba spectacle nyo surtout. Nazala o sepela na vieux kolata na ye mamuna ye nyo surtout nazala o sepela na ye. Na sepela na ye fort. Merci beaucoup. Là j'ai fait appel à un autre sapeur. Merci beaucoup Debs de Baba. Balobin Kewa Ndenkewa. Grand merci à toi Christelle Mamoulumpungu, l'amour personnel et privé de celui que j'appelle notre beau-frère Papinzo Lameso. Grand merci à toi Golo Mayala, un grand homme dans un petit corps. Motomoko bien. Motema ya mwasi moko kaka. Botu nanga nani numéro nangeza wana na otangi la bino komba mwasi ya Goloa. Papa kombo na. Kombo nanga yi japonais. Japonais kito ou bien nani? Japonais commissaire. Commissaire. Tomonio a papa prachona kufi moi ba liloba par rapport ya liwa. Liloba par rapport à liwa zaper to va défiler na makasi et puis to va une venue moko nga za avenue yo. Mbole. Un avenue na Mbole. Mais ba saper ba bi ba Mbole ba senti vraiment te ba saper ba. Mais biso yo talaka ya we lycée. Ilo nini obeti botanga ba kombo. Eza babate. Te ya we lycée. Eza babate. Yo bi fuli ho ya za yoji. Bon, biso to ba ancien. To ya ba besino ba mofwa ba masana biso loko ba nani nani nzongo Didé Nzongo. Vous comprenez? Didé Nzongo ba to banana bango histoire. Mais biso to koma ba kodo to sane to tchana seme yo motalaka nde naza. Ya we lisate o ba yoji mais na ko like sa boete po bio yebikaka. To de ba gaga so yo motalaka. Yo vanda na papa fashion avenir moko souvenir nini yo tika nango ya père. Père en tout cas souvenir à makasi père moko gentil et puis na jeu wana yebi en tout cas so a telemi o sepela na. On dit mate que vieux. Donc image kaka donc en tout cas image avait beaucoup. Au juste c'est via Beleni. Au juste yo za muto za kina vie maladie ni na kufa. Maladie mike kaka yo ebika pe via koli déjà yaza koko na mambo. Ajini. Bon, ajinde na koyeba te azafie na nga tozala na ye ajinde na ebite mais yo ebikaka. Donc koli moi nini image ezaka. Ko le pexité moi ba scanten beta ma beta ta moi scanten. Scanten wana bokoko. Bala moko yo yebi. Do fongola j'ai ma solo yo yebi. Ata ba omona ba osepela po ba masana ngai ba Didé Nzongo ba mofwa ba besino ba yebi
to banda histoire banda kalea mambo lelo te. Merci beaucoup. Là, j'ai fait appel à un autre sapeur. Balobi, moi, Moussou Zato Balela sapeur, bande konae bangoyo. Là, nous attendons aussi l'arrivée de Papa Griff dans le comité météo Zelae. Papa Kombona. Ouais, Amaroula de la Sape. Amaroula, moi, scanten, tu vas sentir. Ah bon, Nazali, biso ya mingi yo mona kaka oye bageza ya ngobe ya ngote. Yo dans la idéologie avait beaucoup ou bien Kinkesser mené. Idéologie ya Papa Wemba, toute une idéologie au pena musika. Pour makambo, vraiment banda to koti makambo to bampaka na makambo. Bampaka na makambo yango to défendre yango kaka po to tika makambo te. Yango défense to continuer pour to bundaka pour na teni. Na moni ba outillage, le roi Raj, Papa Chéri na concert à Zénith, ba kombo. Ah, j'ai ça ou banda ko étage. Talaka betage na ndako betage ndenge ça. Mais mon koto to moni changer couleur, ngolo bani. Yango baba na papa moko bakendaka bungu. Weso na bavette, weso na triple semelle. Bakendaka bungu baba na père moko. Babotami pena papa moko. Ah to mona obimbo obeti. O ba yoji. Ba yoji. Oyo donki kutu balobela raté. Yoji a neni. Ah ba yoji yango to zongo biloko mikolo to. Papa Chéri so abeti yoji apesa rane. Azaleki nango ya blanc. Mona boro ya blanc te papa Chéri. Alobela ki yango. Yango be biso to lobela minga ko lobela te. Makambo biso to aka poto soutenir mawa ya papa. Yo za mona commune. Bon ngana mona wa Selembao. To zo aka pona défense makambo. Yango leader à Selembao na sa pezaka nani. Vraiment biso to mona ba leader na makambo te. To la ba teti ya makambo yo. Nde to tikala ba teti ya makambo to bunda pona yango donc leader de rien. To ba demba indépendant. Yo souvenir ni otika na pona père. Ah père pinda to salne ya trop ba bagaro abul to tina na ba Brazil. Tant to te ba papa Wemba. To za na père alobela bambasu to za na ba massa Brazzaville. Ba image ti lelo esali. Bon tala mawana faut to partager. Yango pe na ko puisque ko souhaiter moi condoléances na ndeko na na terrain pour ngana mona Koweït. To défendre Stino Malou. To pe na dei na Mariano nde to ko longwa to défendre suna dei ya massa. Vraiment pour ni lamba pena to bundakaka. Merci beaucoup. To ça l'appel et pas ya ndeko na biso mususpect ya sapeur. Binomo bozomo na bamvoa tité. Bamvoa tité na idéologie ya Papa Chéri. O babiloko Papa Chéri pesa ki Braton na concert à Showbiz. Moi ça minga lobéalité. Mbanga pasi. Moi je m'appelle Jikezia na ceinture rouge 12e dan esprit mabe na magamba forme. Ata yo moko na parasoleil pega Versace. Makambo yo na biso makambo eza mabe. Domingue lobéalité. Ola mala tourner kuno zo parasoleil ba mona keza Gianni Versace hein. Makambo yo kutumwa ko lobela ngo mingi alité donc ina oyebisa yo makambo yo donc soko lenda te ko katende ko na ngai yo ko. Et bon expliquer biso ba tenio beti. Ah soki na lobi na loba o mabe na beti ka be écriture. Et bon lunette. Ah lunette opende ali double X les papillons. Opende. Ça li combien de ans d'expérience na ça? Na ko beta ba 32 ans na bunda trop. Donc toi li bena ba commune. Bon biso pe toi balé qui penda servos nyarkos ba mombele. Openda servos atika donc ya penda biso. Donc to baga. Mais boye yolo bo sentir pe yolo bazar. Bon soki tozolo ba yolo ba leki na ba pe mombele na forme. Bon et ba petit biso to formé hein ba uta pe na kata mombele bango nyonso tout tous les petits léopards ba no biso to formé. Donc ba silisa pe na formation te donc biso to lokwa ba kokobar na bango pe na mamba formé. Donc biso to pe na ba koko. Donc tanga mon habike ah koko poko kwa alaka. Donc biso pe to ba kokobar. Moi souvenir moko ya Papa Fashion. Minga lobéalité pe singa souci ti lobi boy donc tina loba boy même pas bango ba ebi koko fashion tanga aussi ko kufa misu anda isu ko mona bien te d'habitude avec souvent mingi azwa tina nda kuna mombele oyana na jeu na ki ko tiga place à président Papa Griff nenga aliwana na ke na tike na ko zonga bon na comme moi ko regretter na bi papa yo zo mona te ozo koma et pas na biso ndenge nini donc père azaki na expérience au fur et à mesure ya ko kitaga et pas na biso donc ça ebagi schéma soka bimi boy ki mwenza bimi boy kapela ti ba faire traverser ti akomi na palin soit komi wana na jeu na ke na tike place à vie na longoli lisu kuna parti alimenter na zui moto na na ti na katanda kuna ko tika même ba na ba yebi en tout cas et puis singa vraiment pas si mingi ali penda koko oyo avant kufa en tout cas na kei ko tika même na madame soit ba 2 fois 3 fois vraiment souvenir na tika na ngwa. Merci beaucoup amis internautes, vous avez remarqué que nous sommes entourés que de sa paire. Quant à moi je vous dis grand merci Oyo Bazas coaché cimenté na CL News à travers cette émission
Art et News. Et vous tous qui avez des suggestions, Yakopé Sangai, numéro Nangeza Wana Junior Mowabu, l'homme à la tunique de plusieurs couleurs, plus 243 89 67 48 671. Clin d'œil à tous mes vrais. Quant à moi, je vous dis grand merci à Niki Menga, Nathalie Menga, wana ba oyanga kati Niki Menga na Nathalie Menga. Merci, restez toujours branchés. Retrouvons-nous après. Groupe Papa Sapeur, Baya Bassa démonstration. Baya Nathan Etikali, Bassa la démonstration à Bango, pour donner au courir dans Gonga. Ce qui va donner les bandes à Bonga.
natali bonsoir kobenda mwa nkoko zambelaka yabe na mokili ya se tambaka babashansaka balilongio na mokili ya se ekalite ikeleveo na mokili ya se ekomama bangoba ekaliteo ezali se na sando mpe na jama ya liwa kolelaka teo
bazali penga mbele
Señor.
Charlie, tu t'en célèbres. Quand tu as fait là.
Vincent Lambert. Ah oui, monsieur. Un bon moment.
avec Papa Fashion. Aujourd'hui, nous venons de perdre Papa Fashion. Malgré nous rigolons, malgré nous jouons, malgré nous chantons, mais nous les autres, nous sommes vraiment piqués. On ne pouvait pas accepter qu'aujourd'hui, nous puissions perdre l'initiateur de la SAP africaine. Quand bien même, c'est la volonté de Dieu. On n'est pas là pour contredire cette volonté. Je voudrais la dire merci. Voici Maman Clémentine. Si vous pouvez applaudir pour elle. On est resté avec elle. Maman Clémentine. Maintenant, nous allons jouer
chanson, dernière qui le sifflait donc, Papa Fashion. Il avait réellement beaucoup aimé ces chansons. Les appels peuvent entourer les cercueils de Papa Fashion. Tout en passant. Et presque prendra les images. Nous demandons, chef Michel, Tika Romo, Basala Valérie. Mais de toutes les façons, Africa qui Papa Fashion. On continue à le lever, à cafouillage, laisser les enfants se réjouissent. Ce n'est pas grave. Merci. Nous nous plairons. Ils n'ont pas contribué. Même une fois, depuis la guerre sanité, il y a un monde à Bango, un comportement bizarre. Laissez-le parler. Il y a un de toutes les façons, c'est ça. Thank you.
Papa,
Parle.